c'est mon frère. Mike Tokomanaka. Si les longs dengazawana na position aza, na komelaka ye pas komelaka. Quand la position aza, to ko zata moelo moye. Na boy. Wana yeba. Soki bato batuna kangai, wapinzambe na yo. Na yalo na kana lolendo, Yesu azana bomo. Hey, yaya, fongola likolo. Hey, noki samvula no ya kemo. Alléluia. Bakangwani, atika ya. Moutako juger Moutoua Wazate. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Mais biso tozawana la bi un homme spirituel est juge de tout. Toko qui peut ko discerner ma be moko to bi ke o eza mabe. Eza mala eza li soute. Pas juger de tenir aujourd'hui. Je vois je ne laisse rien kuna. Il y a le dans la mona kuna na on peut ça respect na oya za lelo. Moni waza lelo aza oyo Yesu ayebisi so penza nda yebisi so pe kolona benga ya yebisi. Ça veut dire c'est lui qui nous dira il est dans quelle position. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu comme message? Mutu yende mutu yebisa biso. Donc ce qui est abena yé mutu yebisi Sandra. Mais tant mususu engo bateke majabu za mabe. Non. Tant mususu nzamba yebisi que Sandra ne peut pas évoluer dans majabu. Mais c'est une orientation. C'est une orientation spirituelle. C'est une orientation. Un musicien. Et que le pasteur m'a raconté, José, le Seigneur te dit, la musique, pas là-bas. Toi, il faut que tu prêches. Oh, non, vous avez mis eloko esalaka ye amona kati na ngai bonzambo eza kati na ezalaka malamu soki mutu moko mpe oyo atombwama azotémoigner bolamu. Ça c'est une grâce. Napesa fali eloko te amona nde grâce eza kati, tu vois. Et mutu andenge wana aza mutu soki lelo abenga na maprochaine akosaproche na ye ta mosu akoza mpe na likambo secret koyebisa ngai po bato nyonso bakoyeba te parce que nous sommes appelés à vivre. Ce que l'on moko ezaki zo me baye azokana kana ngabo ta musupe mona confession ça les prendre ngayo na bango benga bango bazate non mais ndeli ni yo lumière comment ça ngana tengande ko to lumière fona kenda pas ténèbres pour ténèbres qui ma bunga pour so ténèbres lumière ko mo ki ma ténèbres faut biso de tous appelés kende vers ba de l'ola na otaki na kotanga bango to tanga pe biki Koffi Olomide asalaki émission ya kala alobaka soki petit abenga frère Mike abenga soki frère Mike a kota lola ngape na kota lo soki mwana na ya première directement to zomona pasteur Moïse a koti lola ngape na kota lola parce que tu ebi bisika to kota na Maman moko vande ko zo kané te zo simba te oyo kinzembo oyo oyo ke télémission et le rôle biloko lo sanzoto malade ezaki na kati ebiki. Souvenons de ce moment là. Tout ça la ba moment wana. Ba moment wana nde ba moment na biso. Ba moment makambo te. Te o te. Ba moment te. Zonga ba moment wana. Moina ngalo kola ya yo. Nalingi nazalanda kisa pona bamingi elakana yo ya mosantu elatangai papa nazali se mwana soki totingana kokufa yango nazali kose sasa tikablo bana. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel
aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Baxa. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez un suicide. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. Oh, bah, il y a une femme, un homme, il y a le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur Sarato la TV. Bonjour, bonsoir, ça dit pas Herbo Kotala. Émission Nabiso Vérité Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na souka ba Mukendi so. Kazaka na sengo tango boza ebele ya kolanda émission yo na ba téléphone na bino, ba télévision na bino, ba ordinateur na bino, boza déjà ebele ya kolanda émission Vérité Vérité. Ya mukolo molelo nazali bongo na moyembi na nkolo, azali bongo doyen. Vous êtes bien avant doyen parce que banda musique chrétien tilelo azaka toujours na makolo nzambe abengami bongo na kombo ya frère José Nzita oyo tokomira na ko betani lisolo par rapport ya église ya nzambe et comment keni na kubunga église ya nzambe comment keni na kubunga ezali sujet auto ko développer le ngona frère José Nzita par rapport basali na nzambe bazobe masusu présence ya nzambe na église te ba comment ma présence ya ba vie na bango na église ezali lisolo to ko beta na frère José Nzita to ko boza na pété actualité makambo ya frère na biso pasteur Mike oyo akoyaki bato bakomi ko yemba yango na monako tozo baté ezali nini. Voilà, je dis encore merci à l'équipe technique et copie Sabino image. Merci l'ingénieur Arce Wazali bongo si ma caméra, merci à la patronne maman Sarato là, pourquoi pas na maître Vika Dibou esprit libre Ototombe avocat de Barbase maman Sylvie Bayena Motemaya papa Guy Bayena les conservateurs de la SAP na bosanité olingi olia kitoko na États-Unis benga maman Kati Kapesa restaurant Kati Kapesa, c'est-à-dire qui ozana fête na yo mariage anniversaire na yo oyambi bato na ndako olingi balambela yo penza cuisine congolaise benga maman Kati Kapesa boko sepela. Voilà Montréal ce que ça même langage na ngai okofungolanga déjà plateau na pesa mboti na invité na biso papa José Nzita. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les internautes partout où vous êtes. Bonjour Nayope. Et bonjour Nabasal Nanzambe Nyonso ya Congo Bisika Bozali et na Pamboli Mokonzi Mboka na biso le président Fachi Béton et Maman Denise couple présidentiel na Pamboli gouvernement Mobimba na Pamboli ba artiste nyonso ya Congo na Pamboli bande konanga nyonso bavanda kapene na ngai ya soutenir ngai ba pasteur na ngai que Dieu les bénisse. Na moni papa Jacques Bouyaba, na moni papa Arsène, na moni mon pasteur Daniel, na moni maman Nabiso Puna. Oui, et que Dieu les bénisse. En tout cas, tous ensemble, ma question mingi ya yo. Ngai tikanga na ba réponse pour na kolongola moi moké ba zone d'ombre ezana mitu ya bato bazolanda biso parce que tozalaka awa kaka te pour na kolobela bato mais pour couper ça peut moi éclaircissement couper ça moi ba éclairage na ba pensée à bato mususu.
Voilà, merci frère José Nzita. Frère José Nzita, boni, santé, boni. Non, Zalaki, santé, Zalaki, moi, je bouger. Et tout a été ratant et que, pour biso ba malade ou me la raté pour ngambo nzambe zebela. Ce que y est tout inga et donc après quelques minutes on va santé zonina. Biso ko fallait l'autre, biso to zana no. Normalement faut beau servir. Ça les ébélé. Na mona ki nani na WhatsApp nazo mona nouvel album ezobima mais kana Covid. Résurrection ezoya, résurrection c'est bima qui déjà depuis ba confinement mais ba clip nango ndesuko ezoya. Et puis yango ko permettre biso so nzamba songi le 30 juin tout ça la grand concert ya moneno ekobetama kabakata ya concert on a kosala pour représenter banzembo nyonso na yemba pour mboka. Et quoi ils appellent journée à indépendance et puis qu'on yemba sous pour la résurrection parce que la résurrection ils appellent contribuer à la indépendance. Ça veut dire quelqu'un qui est ressuscité est devenu libre, a commis frais, a commis autonomie, voilà et qu'on contribue pour la sa autorité politique et belé mukolowana. Je vais faire les invitations. Il faut vraiment et après et vous avez fête vous allez fête na profiter na on to côté na message na bisoté mais kana makambo ya album na yo utkoloba wa oyembeli mboka apparemment bande comme ça ba ko mitungisa pourquoi na régime elikaka oyembela kamboka te kaka na régime afati régime oyo za régime moko ye lokola régime moko purement chrétienne c'est-à-dire on sentir et même les biso mon peuple nzambe makasi bon ayebi que Kabila za ko sambela na ye mais on dirait accent il y a prière penza et zalaka mingi accent et prière zalaka mingi mais il priait à sala sa pe basala nzambe après ça mikanda la église tout ça il a fait beaucoup. Mais l'accent lui-même, la personne naïe, qui a s'engagé dans le sambo ndenge, président Félix a s'engagé, non. À ça, qui a monté à l'eau, il y a monté. Excité surtout moi, dans Nzambe, nyonso attention naïe et fongwa mais à partir de là. Oh, comment président Ngo alingi prière boy. Ah ok, na problème na combat spirituel, a Fukami Liboso Batebele un président, on prie pour lui, il n'a pas peur de s'agenouiller, il n'a pas. Oh non. On sent que Nzambe pena pesibiso mosali na ye. Moi je n'appelle pas président, je l'appelle serviteur de Dieu à la présidence. Et donc c'est notre frère de l'église. Je connais son pasteur, je connais son église. Voilà, ils allaient voir yo to semble l'église moi aussi comme pasteur. Voilà donc on a choisi Bible biso ngo sala bolam plus avec vos frères dans le Seigneur. Nous avons obligé dans son gaillot pour ministère. Non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Dans le Bible, dans le régime Moyo, nous avons plus la prière à la présidence. Moni, dans le régime, les gars qui priaient les Alaki Nango, mais ce n'était pas à la présidence. La présidence avait la prière et Yango Moyo. Dans Dengue ressemble la présidence. Mais oui, mais engager la prière à la présidence. Non. Pour la présidence des Anna, il y a des pasteurs qui restent là-bas. Bassambe la rakuna chaque soir, chaque temps pour la présidence. Voilà, et comment on voit un groupe de prière. Tu vois? Donc c'était pas comme ça avant. Différence quand il y a une polémique. Dans le but que moko azamona satana moko na nzambe non. Bango nyonso baba na nzambe mais moko apesi biso plus image ya nzambe na kati ya trône na ye. Merci Papa José Nzita. Merci à mon confrère Kevin Mohamed Oyo Nazalaka na yetango nyonso Obi Kevin na biso moko. Voilà Papa José tokota sikona message na biso ezali sujet otokolobela mokolo mwalelo na bande na lobaki pourquoi présence ya Nzambe ezasusu na ba église té ba pasteur ba komi komema ba na Nzambe na ba problème na bango na église. Bon, quand la présence de Nzambe bungi dans l'église, ça c'est dur. C'est dur et c'est grave. La présence de Dieu est là dans l'église. Mais ce qu'on y a, c'est qu'un dollar a bien ça. Faux dollar pèse là. Et bah il y a faux dollar kaka. C'est pas l'action vrai dollar. Bah indice yo comme on a vrai dollar, n'état pas l'action faux dollar bi oh. Mais finalement ça te. Ah ouais. Cacher ce qu'on y a ngambo ba tchake longio yo côté ça. Ça dit et l'homme continue yo détecter faux. Et ça pour mon vrai mingi. Mais ça ba tu musupe ba mona na vrai té. C'est ça. Comment tu comprends ça bango? Ba kutana na vrai dollar té. C'est ça yele bikoro osani. Akozwa pas ayebi ko différencier vrai na faux té. Ça. Et par là je dirais aux hommes de Dieu, formons plus les disciples à l'église.
ne formons pas nos fanatiques. Si l'église a des fanatiques, l'église est souka. Mais si l'église est formée par disciples, un disciple ne peut pas tomber à Tamabé. Un disciple, il va préserver même maître naïe. Ata maître naïe à Langwe, à Tikali Bolombo. Disciple a besoin de sima en reculant à Finiki. Azaloko a chanté. Disciple azaloko a sem. Azonga Finiki. Est-ce qu'on peut le Congo? Donc ça veut dire que apprendre. Ça, c'est Dieu qui veut nous enseigner. Dieu nous enseigne à ne pas prendre l'église comme une ONG. Non. L'église est ONG. Église non. Église est ONG. Église est société à mototé. Église est ensemble. Alors, tous les gens qui sont église, ils sont ensemble. Tous les gens qui sont ensemble. Est-ce que vous comprenez? Tout est à Nzambe, tout représente Christ. Tout même fidèle à être le disciple de Christ et non fanatique. Parce que les gens comment vous il y a un fanatisme à l'église. Si vous pasteur a un problème, il y a un pasteur à l'église, mais ça, ce n'est pas une église. Et comme il y a un voilà les Kambusuko Zawana. Nous devons plus montrer aux enfants de Dieu Jésus véritable. Montre-moi le Père et cela me suffit. C'est ça. Moi, je suis disciple de Jésus. Je m'en vais vers le Père. Père, mon âne. Ah, ngaye. Jean 5, nous avons connu que nous étions dans le véritable. À son fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie. Tant que vous voyez qu'on va comprendre. Après l'enlèvement, l'ascension. Vous comprenez? Donc comprenez que mon kilo n'engezaliawa, les abatumusu va arrêter à royeba, les abatumusu va yeba kambala moko, les abatumusu va yeba arrêter à comprendre parole en Zambé, les abatumusu va comprendre parole en Zambé quand on zote à mouli en Zambé. Voilà. Donc tout kende na ba brebis nyo so wana baza utile. Ce qu'il faut ça la nini. Un pasteur foyer ba catégorie ba brebis. Oh catégorie waza catégorie nini. Catégorie nini. Chose fanatique mingi, on n'est pas fanatique à l'église. On est frère, on est disciple à l'église. Soit si quoi école de disciples, créer, former des disciples. Donc on a moins de problèmes dans l'église. On remarque que dans les réseaux sociaux, parce que quand tu publies, et que quoi il pas chrétien, chrétien va y binzam. Mais au moment où on a zéro, à jouer un bombier au tweet, au temps que soit bombier au tweet, à ça là au commentaire mon côté, yo m'to publié au lembate, au changer. Pour moi donc on a bateau ma banga ba pique là. Mais apparemment les lona no bino ba pasteur na no ba sali nzambe ba ngomona no ba za ba phone na ba réseaux sociaux déjà. Non les pasteurs ne sont pas fans des réseaux sociaux. Et là on y est dans l'aspect à bien aspect à mabena. Avion kako automate ko. N'est-ce pas quoi y a ça ba crash? Oui. To lemba okenda ngo? Jamais. To kenda kaka? So bien okende poto zo sepela. Ozo sauter bien poto. Mon boss a dit que son côté avion ne go tomber crash. Ko saka naka. Makambo nzambe za kandengo wana. Likambo eza réseaux sociaux tembuto ya mabe. Ezali utilisation ya réseaux sociaux. C'est l'utilisation. Biloko nyoso so utiliser ngo mabe comme mabe. Oh. Il doit monter que l'amba pamba so la tiango bien te comme peu bimpe mabe. Et là-bas, tu vas là, mais sur la tienne, au Congo, tu as dit que tu es au baby sit. Dernier rôle, tu as dit que tu as dit que tu as Mucho ola tango zo tambola normal. Ozo mateka muta normal ane normal. Yo so comme li pungu c'est qu'il y a l'ambition. Dieu regarde plus le soubassement. O sala no makambo mais eloko ni eza na sali makambo ça. Voilà ce qui nous tue. Voilà, merci tozaka ka wana elongona Mosali Nzambi. Kolanda moko ya ba pasteur. Afin de te na makambo na tunana est-ce que kotike la moine église ezala rappeler bien ezala rappeler mabe bien na ndenge nini so na kati na lignée na yo kuna nkolo atia ba sacrificateur nzamba tiela yo ba lévite na lignée na yo Dieu va te révéler qu'il y a un enfant lévite en toi et puis Dieu va te commencer à former parce que tango nyonso bato zanda tango kalankolo ya kopesa ba na nzambe bato ba successeur na bango il est révélé ses enfants au père que yende a osala penena yo yende okotia mafuta c'est ça ce n'est pas mauvais. Si un papa tient ma foute et pas moi, il y a kamba église, c'est qu'il a reçu de Dieu, moi, interpellation ensemble. Malheur à ceux qui le fait sans conviction.
pour préserver tant héritage à famille na ye. Parce que là maintenant c'est faux parce que ozo simba sa mwana moto ozo simba yebi degré na ngote eza loko pesi mwana munduki na yebi côté batika te ako balola munduki côté na ye moko afini na cachette et bomi ye moko voilà likamboza wana mais en réalité ce n'est pas mauvais na lobi eza mabe eza pe malamu lobi des choses mutu ayeba nini voilà nani angozo landa accompagne malobozo voilà malamu eza na moto yo azu révélation ya panzana mabe na moto asala ngona sentiment voilà merci voilà tout le monde qui moko ya pasteur na kombo ya pasteur Moïse Mbiye ko na likolo ya cher côté ya bongo kolobaki eza na organisation moko eza satanique wana déjà tout le monde déjà madiabu abenga yango eza ya bato science occulte moi si wana ya mkolo madiabu ayaki pembe na ye kopesa ka ye ba cadeau suka nango ba proposaki ye makambo moko ezaki fama ya bien te est-ce que mosali na nzambe biloko ya bongo akoya côté yango na cher mon oza journaliste d'investigation obanga no mutute bana osepelo ke tshela Moïse Mbiye miko parce que je azolinga intervité talanga ya azolinga intervité makambo nyonso Moïse alobi ça engage que lui na yebi ata fondement moko likambo alobi wana te et je n'étais pas là mokolo batantaki c'est mieux même là yemiko ye kaka moto ko expliquer biso qu'est-ce qui s'était passé mokolo wana pour ne pas que na beta li solo ya makambo na yebite na commenter na likambo na ko ya kosumuka pamba to koleka cher eza sacré ouais. Mais cher Lelo, et comment place à moi qui l'a pas pasteur? Non, ma cambo est boy. C'est qui bino partir à la sentiment. Pasteur, à la tempérament, pasteur à tout. Mais vous avez exemplaire. Limbi sanga ya. Tous en mutu tu as exemplaire, tout quoi ya point. Tout quoi ya quand même pour nous autres ali non. Na webi so boy. Tango nyosu makambo la kapiso. Soki oyebi ko mesurer degré ya likambo zo na ngote po oyeba ko maîtriser yango et ko mema yo ko emporter yo babenga yango ezaka moi ba distraction ya mikie moni o sali moi mégarde moko o tali bien te o remarquer bo ememi opela lo yenge il n'est pas dit que baza ba faux pasteur non ezalaka ba sentiment moko ya nzoto na ngote bisa mieux que ba pasteur musu baza wana aza pasteur mais micro akosa kati lelo aza pasteur mais ndoki ti le zonga bongola motema aza pasteur mais muyibi ti le linga nzamba bongola muku na muku aza wana ama makambo na ye ta musu moko ya ba ni na ye tempérament na ye kanda on ne sait pas voilà je te dis on peut pas juger ça à la télé ya mala moizali kokuta na ye kosona na ye peut-être sentiment na yo au monte sukoyo il s'était repris il s'était quoi voilà, on a soupçonné que le diable vient toujours tenter. Mais au qui totali conscience, il y a pasteur Moïse Sali, na retard déjà, bombe déjà, et pendant qu'il a en retard ou en avance, nous avons à ça la moment où il est moment où il est c'est le moment où Dieu a prévu ça. Nous avons dit maintenant un moment, il y a un moment pour qu'on ait un moment. Il y a un retard, il y a avance, comme on l'a dit, moment. Na moment biso tondimika moment wana ye yango to betela maboka pour salinete merci na moment oyebi ke ceux qui mbala liboso avoir le makambuto alobaki likolo ya cher wana parce que l'église wana eza na bato bayaki na pasi bazalaki bayaki na maladie bazalaki bazalaki la guérison bazalaki ba solution makambo solution mais ye ayaki atei makambo ezalaki privé na ye frère na c'est question mais c'est ça ayate yi makambo ezaki privé na ye après costé ya makambo na ye 2 jours makambo pasteur Mike Bimi talanga ya frère je ne pense pas que le pasteur Moïse est venu à la Bible atei ka makambo wana sisi abito ba monde de la paix c'était une parenthèse il a fait na kati ya prédication na ye il prêchait mais tant musu na sukande asala kili kambo wana mais bien yo kaka sina zobat c'est parce que bat balinga ka makambo mabe po babimisa yo ka jinde to sola bat ba so ba point ni bazo ba point mabe bon ce qu'on moni to yebina biso bango ce qu'on to kamoni izala bongote bazela kaka o ya mabe to koloba yango bango bakozwa c'est tout donc bato ba pona eka parti wana to baloba mais tant musu ya malamu pesa la kita musu pe mutabika ki na église wana balaxia onte ce qu'on to landa bango poani so zo baka ba même so ko mabe tina ni ya olanda bango to yebi to zala nzambe kambo zali ko yeba alliance ozana ngona nzambe. Si tu connais l'alliance que tu as avec le Seigneur, tout ce que les gens vont dire sur toi n'est rien. Voilà. Comment on a makambo sur salami, il y a pasteur Mike a eu conscience tant ou azuma makasi
a commis à s'excuser na bana nzambe nyonso. Bravo. Atiki misala nyonso ya nzambe ya pemina. Bravo. Bravo. Ça, c'est une attitude de l'enfant de Dieu. Quand tu reconnais que tu es tombé, tu demandes pardon, c'est tout. Ce n'est rien, papa. Moukilo et Salama n'a pas pardon, n'a pas merci. Et Salama n'a pas pardon, n'a pas merci, n'a pas excuse. Limbisangai pardon, merci. Limbisangai pardon. Il y a un grand de ça que tu colles, tu commandes, tu vas, tu commandes. Ce qui est pas pardon, n'a pas merci, merci, tu couvres. Et ça n'a pas tout ça, n'a pas faux. Limbisa pour na pardon. Ah pardon, atikayo. Pe alingaka salo fois kanelo toute ta vie mais likola pardon atikayo. Donc mukile salama na ba pardon na merci na limbisanga na yangwana. Lokola lobi limbisanga yi. Abandeko. Nana ngwa kanga mutema poza nga limbisa likambo na soki yo sala ka pemba be. Oya ko kanga ngona mutema lobaka ozancho. Quelqu'un qui croit en Dieu, qui craint Dieu, déjà quand il y a un pardon, l'affaire est finie. C'est tout. Affaire ici les Luana. Mais n'a pas convertir Marambutu, tu as trouvé qui est Zawad Zaki préparé na ba pasteur. Oyo basala ki pour ko isaraka. J'ai wala ndenga na okota ngote. Na moni pasteur moko te, na yoki pasteur mais Zaki malobi mai na mno Zawad. Tete. Soka bimisi yango ye moko asi télévision ba komba pasteur. On n'a pas besoin de ça. Pour déjà tant acte salama que les pasteurs n'étaient pas là pour ko sala te non. Nanda ko koti yomoko makamno to sali yomoko bongo ba passer batindio namba video pasteur na ye ya eza isala magili su musie salami na ye to limbisi ye na mike to limbisi bango nyoso abo pia nzamba le kolosa limbisi bango close l'affaire ozo ya ba pasteur ba nini tengelo ba nini po boko tsa su conflit na ba pasteur to boy conflit na ba pasteur to boy ba conflit ko ta te biso to laver l'insage dans famille abo pia apparemment discipline na ba église ezati ceux qui discipline ezalaki parce que makambo to komi komona to banga banda ba 2019 wana to banda kaka mitaka la pasteur banini boye banini ka ba pasteur siko lingi discipline ezaleni organisation moko te ezalaka na ngambo ya ba chrétien oyo peze ko banda ko tala ki te o azoke na ko bunga papa vanda nan ya c'est bon et le connaît ko kozala mais la conscience eza discipline l'équipe a discipline c'est la conscience. Quelqu'un qui n'a pas la conscience peut se discipliner 100 fois. À recommettre même erreur. Parce que la conscience n'est pas là. Oh, yaya. Moi, non, yo, yo, cité. Les cameaux la classe. Bon, on suspendre, on peut s'interroger. On tient réponse. On apprend à quelqu'un avant de suspendre. Le problème est que ceux qui ont une formation, ils ont déjà des fois partir à Mouana. Alors, des fois, les gens acceptent. Tout le monde va comprendre par rapport à des fois, chacun de nous a sa position. Yo soko yeli muninga yo ko position tela pas muninga non non to komi côté ya masiko yo na ba fait oyo zoleka. Tu comprends? Discipline moko exacte, c'est vrai nous avons des grands. Ma papa Sito Alomba bazali, ma papa Nkelani bazali, ba koki ko benga bango pour la réconciliation. Mais le temps il a fait pour pas se suspendre, faut pas yo kapena Nzambe. Donc on va kolo église te, kolo église de Jésus Christ. Il faut yo kanzambe Nzambe se bango no tchaya ka, ne ba tchaki à part Paul na Barnabas. On a dit il faut à la peine à prier. Il faut pas bonde là encore là ça que non lui ne mérite pas lui. Oui, ce qui est bible la prophétie, donc là ba mikolo ba goye ça y est, c'est tout. Mais na minute on ngeza wana lokola organisme ngo salama na noté. Et ça la répéter na ibite ce que ça la. To ça kana ba yaya otoko tu na conseil. C'est tout. De comme si comme muto yo yoka ndazo mayele. Aye bandenge na komita mbusa c'est tout. Moi je crois que la conscience est plus que la discipline. Conscience a mutu ce que te yami. Bon te so eloko te. Yemo ko bando bon sa vie na yemo. Na gente. Na gente. Point na tie teinture na mutu te. Ata ligne tie te. Na ja la ligne na mutu te na teinture te point. Yo moko. Pourquoi la conscience na yo moko zo lobela? Conscience na ngazo ebisa ngai so na tie ngo mingi bat ba mona nga série ba mona na comme le quoi. Moins sérieux. Tu vois? Maloba musu na kolobe ko ma pepel na miso batwa. Ah comment tu na biloko c'est ka pengu déjà. C'est ne ko éviter yango eleka na mutu na ngai pour ne pas occasionner la chute na bato ba hôtel ngai. C'est la conscience. Conscience a mutu so ke yebi ke ozali sumu e ko batela ba yango moko bomba nzoto. Ato pesi discipline te. Saint-Esprit a discipline na ye. Amen. Tu comprends? Voilà. Bande mususu lelo oyo soki ba bêtise comment ça la mana ngambo ya ba chrétien c'est parce que ba pasteur baza sous bon côté division côté na ba pasteur oyoka pasteur intel na pasteur intel ba yoka na kate
moyen bazala bomoko makambo moninga ebima libanda ezati lelo oyo bato bakomi kosala bato mabe mingi kaka bapaster bakomi koenregistrer baninga bapaster bakomi na bamakambo ebele yo en tant que un chantre de Dieu biloba nini okoloba na basali na Nzambe oyo bateyaka bino parce que yo ti lelo otikala kozala ta ni évangéliste ni pasteur ozala juste chantre na otoyebisa yo ke esika badekolelaka faux dollar vrai mpe ezalaka bible ebisi biso na ntango ya suka bato mosusu bakosotoproclame bapasteur bango moko mingi bakoya na nkombo ya Christ eza baprophétie ya Matthieu 24 tangaka te yaya Daniel parle na Matthieu si quand vous verrez la désolation et ce qui n'est côté dans lieu très saint vous les lecteurs face attention et c'est comme ça et comme il a tango yo mutu faut avoir l'esprit à discernement tous on s'appelait pasteur mais tous n'exercent pas quoi ça la fonction du pasteur. Mon fonction pastorale les alliés ko sala oyo onko la tindio na musala wana mais comment va tout se passer oh bon comment pasteur ça va non commun non commun pourquoi va appeler ba ko be appeler pasteur non commun non commun siko ata yo ministère ezate nan comme pasteur ezali na ministère mais ata ba kombo na ministère on eza ba non commun ko ba pesa ngo mutu moko te il a fait des dons et belete ba don go église vrai don mais na si ba vrai don ba copie ya ba don ezali yana bisika ba vrai dollar ezali ba faux pe ezali siko ba faux wana nde ba pesa biso ba indice ya koyeba bango moni okoyeba bango tout le monde a raison non ayemba aza mutu na Nzambe ya pichu mwanza aza mwana Nzambe soka aza révélé na likambo moko to moni yango to koloba kazala raison voilà donc je crois que to yemba ka te poto sepelisa bato to yemba message onko la tindi biso voilà donc je crois que Moutako juger Moutoua Wazate. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Mais biso toza wana la bi un homme spirituel est juge de tout. Toko qui peut ko discerner ma be moko to bi ke o eza mabe. Eza lisumute. Voilà, frère José Nzita bayo banana bango musique na ba ipé baye na sima na yo lelo ba koma na ba église binene mais yo toujours kaka chantre. Nani? Ah ya. Est-ce que les Camerounais ont la compétition? To bazo bondela ngoto eza les Camerounais ba welela non. C'est lui que Dieu a appelé, il va exercer le travail que le Seigneur lui a donné. Si on a bengio, c'est là. Si on a bengio, pourquoi faire ça? Pourquoi? On a bengio. On a eu un moment sur l'église. C'est belé bas l'église, on est belé bas benga mara bango. Non, on a eu un moto solo. On a jugé bangote. Non, moi déjà revenu. Non, on a jugé bangote. Mais là on a solo bas. Référence à la Bible. Il a émené les captifs. Il les a fait des dons à l'église. Si réellement tu sais que tu as été émené captif par Dieu et que tu es un don à l'église, alors exerce les dons. Mais consciemment, si tu sais que tu n'as jamais été amené captif par Dieu et que vous avez pour un sentiment, pour la popularité, pour être français, sois quand même conscience. Comprendre que nous avons ici. Ok. Voilà, et ça la bombe morezali na ngambo ba pasteur na ngambo ya to ba accord du Christ oyo ba ko benga na kombo ya prophète Denis na mincho ba ko benga i bombe. Bombe ko ça bombe. Pour akobimisa ba secret ya ba pasteur ya ba tout oyo ba tanga makambo mais pas Denis ça non clair. Ngai nazo juger était. Na rotiala ko juger payete. Je reconnais à Denis Lessi un pasteur qui m'a prêché un jour, j'étais à l'église na Vandi, Yazotea. A Fungo l'ancienne alliance, à Beta Biloko Moko Boya, c'était sur Ezekiel. À Nasimbama. Il a beaucoup parlé, Biloko Ane Sunganga Mingi, sur les ossements de Jésus. Biloko Ane Sunganga Mingi, mais comment la Elelo de Non, je ne vais pas juger de Denis aujourd'hui. Je vois Denis Lessi wana kuna. Ya le quand na mona kuna, na opesa respect na oyaza wa lelo. Moni waza lelo aza oyo yesu ayebisi so pe nzambe ayebisi so pe kolona benga ya yebisi. Ça veut dire c'est lui qui nous dira il est dans quelle position. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu comme message? Mutu yende mutu yebisa biso. Ngala ko juger ndenge ni. Eza ba prophète batambola bolombo na Bible yibango. Tamsu bolombo na ya mwana to yeba ndenge. Totala na ndenge za ba obemai. Totala na ndenge za ba zemi to mona ki pe atakaki yo tango batuna ki question parce que ngala ndaki émission na ko yoka ndiko na biso mo sana lo biso ki lelo yo madiable proposer yo ki okoma wana olobaki okokendete mais Denis Salobi otika ko kosa bato ki madiable zo benga yo zo boya. Bon, sans cela, on les a ndenge ya zuli makam. Je n'ai pas la guerre contre le prophète Denis que je salue. Je n'aimerais pas avoir la guerre contre lui.
Ce n'est pas une guerre. Mais dans le biso que n'a précisé les sources. Je n'ai pas vu Papa Madjab. Je n'ai pas vu Maman Madjab. J'ai vu les journalistes. Maman Myriam. J'ai vu les journalistes me poser la question. Si je pouvais remplacer Mike Kalambaye, dans le lobby, c'est mon frère. Je ne peux pas le faire. Un d'abord, et créer polémique à Panabino. Bon, on va remplacer. Alors, pour ne pas créer des polémiques sur ça, ma conviction est boyina kende kuna. Ya on a eu ça des journalistes wana na mi boyeli avant. Avant batu wana ta musu bazo kancha wana mutu baya ko proposer ngai. Ta musu yo posa no espion yo ko tuna ngo cheke ngai. Na mi lobeli déjà que na lingi te ata ba $100,000 na okende te. Wana ezanga inde zaka pupu ngai inde. Tu comprends bien ozolinga ko trahir ndeko na yo te. Un, la trahison. Okay. Deux, je veux mettre la paix. Wow. Ou je veux la paix. C'est comme ça, Photo Tambola. Je veux mettre la paix. Il faut qu'il y ait la paix entre nous. Photo Tana Kimia. De quoi Talu à mon nom, c'est mon frère. C'est ça. Tu vois la nini. L'eau les oya kalate. Et puis, Koyo Kayo, l'année batum se bolobaga yona pasteur Mike Bozala Kanaba. Problème. Les journalistes mais Koyoka les journalistes la question moko etenga maman la tungi boy et tourner bo ba beitele ngol solo non Mike c'est mon frère Mike to komanaka ti lelo ndenga za wana na position aza na komelaka ye pa komelanga kana position aza wana to ta moyo moyo na boy wana yemba bonzo moko pasteur Mike soki bato batuna kanga wapinzambe nayo na yalona kana lolendo Yesu azana bomo yayay fungola likolo noki samvula no yankembo alléluia bakangwami bakangwa atikaya merci tala ba moment oyo eza ba moment ba chrétien fo bazonga nango voilà mama moko vande ko zoka nete zo simba te oyoki nzembo oyo oyoki télémission et le rôle biloko lo sanzoto malade ezaki na kati ebiki souvenons de ce moment là c'est ça ba moment wana ba moment wana nde ba moment na biso ba moment makambo te ba moment te zonga ba moment wana ba moment wana ba moment wana Onima wana osengele pe molimo na nzambe présence de Dieu elimo na kasi na bana sala bomo inanga lokola yayo nalingi nazalanda kisa pona bamingi elakana yo ya mosantu elatangai papa nazali se mwana soki totingana kokufa yango nazali kose za câble kwana oyebi ba moment wana yango balengaka intimité na nzambe soki mutu abimi na moment wana tu n'es plus chrétien tozonga kana ba moment wana tokomona toko sacrifier ba sacrificateur na biso te tokokunda ba prophète ya mboko te c'est ça soki tokundi bango nyonso tokotikala na nani non nzambe. Voilà, merci tozaka wana tozalika kana makambo ya prophète de Nils akomi ko surnommer ba pasteur ba kombo ko bimisela biso ba message epai na epai toyokaki déjà pasteur moi almaza déjà wa akomi ko bimisa ba pasteur ba radio ton ba pasteur ba komi ba quartier tozoyeba te eza nini nga pena pona ngai nazo biso ba kambo ya prophète Denis. Sincèrement, na okota ngote. Na boli na okota ngote. Na boy na ngai. Na lingi na ngote. Na lingi plus te. Pardon. Oyemba na Marimi Sambo. Oui. To lingi to za khesma moko ya bien. Est-ce que makambo moto na Nzambe wana lobaki Marimi Sambo. Mona Marimi Sambo. Atikela biso. Non, attention. Place wana zolo balokola moto. OK. Marimi Sambo c'était un brebis, une brebis. Brebis de Dieu dans l'église. Il avait son pasteur. Ce qui brebis a confessé par pasteur Naël Kam. Tu comprends? Est-ce qu'il y a un qui a confessé par pasteur Naël et quelque chose à peu vrai? C'est côté où on pasteur de Nils. Non. Na lobby te kaza na raison. Na lobby te kaza na raison. Na zolo ba makambi balé. Yo kanga bien. Mais parce que vous avez tant que tu confesses ça, tu lobaka makambo pas ba pasteur na biso. Et si j'avais commis une faute, na bolo ba keno ça qui sou mobo na bota na fille mobo za na poto boye. Papa Arsène sunganga mwana wana za na pona Belgique wana. L'autre na kozala te mwana wana bo préserver. Tu comprends? Na kokolo bango.
Tu comprends? Mais cela ne veut pas dire que si on a lobby pour ne pas naïe, il faut na somuki non. Ngala miti na yamboli na ngai. Tu comprends? Et les Cambons na yamboli wana ceux qui ont préféré obéissant à la télévision. Est-ce que le problème dans les années? Ngala problème. C'est la yamboli ici là. Est-ce que ça façon ya honorer? Non. Bato babota honorer écouter. Tant le baïga atana zate boti ko lobango, c'est que alingaki mukolo moko ebima. Mais quand il m'a la famille, il y a non, et puis il m'a publié. On a commis ce traitement, il y a monté cette information. Et comme traitement, il y a monté cette information. Ce qu'on a traité en goma B, ce qu'on a traité en goma lamu, moi je n'accuse personne. Na lobité kalobaki bongo, na lobité que moi naza, la bandit de bosso le Cambouana. Et deuxièmement, ce qui a zaté, mais ce n'est pas bon. Qu'on peut ce témoignage à ma bé, il y a monté pour faire un dengue malam, c'est pas bon. La lobby le robiman. Ce qui est solo, c'est pendant la news, je ne condamne personne. Voilà. C'est que la débilo qu'on a bandé, qu'on a bien, voilà. Bon, un exemple. Ah, on a tabassu à ma bé, et ça, l'autre. Pour nous, sur la lobby, ça va bien. T'es content, ma fou, t'es content, ma solo, la bien. Ce qui est solo, gloire à Dieu pour révélation bimi. Ce qui est à ma bé, et ça m'a monté comme ça, la témoignage, à ma bé, na moto, yo, asiatique, biso, une servante de Dieu. Ça, je n'ai pas, na lobby, ma bété. Voilà. Frère José, c'était ça, là, quand on est un artiste et un beau cannabis, fali pour pas le cola bateau mususu bateau mokito mo benga bango baza bateau mokili bino boza ba musicien chrétien ni ba surnommement bango et ça la nini komona na ba émission na Yesu kazoloba er moko faye manzembo na yo atémoigner bolamu na ça la ndenge ni en tout cas vraiment so ka yemba ya David bon yanga yemba to point banza mukutu ya David ba yemba la Bible ya belebele ba psaume de David nana ba pemela ngona o psaume de David atamanganga ba yemba azo sala kinganga azo bikula kinganga me azo tanga psaume aboki la repli toujours ka ba frère ya mona zoloba ba yembi botika la ka yo mo ko poser bi ona solo mason eloko esala ke ye amona kat na ngai eza bonzambo eza kat na ngai ezala malamu soki mutu moko pe oyo atombwama azo témoigner bolamu ça c'est une grâce na pesa fali eloko te amona de grâce eza kat. Tu vois? Et Moutouandé, on a un moto qui le doit bien me prochaine cause à prochaine année. Tant que soit cause à peine les cambos secrets qu'on y bisanga, au bâtiment soit quoi y battre. Parce que nous sommes appelés à vivre. Ce que l'eau comme Moko Isaac, ils ont mis maïa, ils ont canagalinga, tant que soupe mon confession, ça n'est pas dans la yoï. Mais bon, on va bien bazar tenir le vino de lumière. Mais dès qu'il y a lumière, comment ça va être? Tengan de côté lumière, il faut qu'il n'y ait pas de ténèbres. Pour ténèbres qui m'a bunga. Pour ça, lumière comme qui m'a ténèbres. Bis on est tous appelés au de verre bango. Il faut pas yoka Yesu. Ba na besoin nzambe. Ba linga biso pamba te ba yebi ke atala bango na bango difficile la vie ba yoka banzembo na biso. Ba tiango pe na ba zo yoka boy pa yoki pe solo. Oui, bongo soki ya David elongola malumi mabe pa Saoul. Bongo nga eko bimisa malumi mabe pa na yete. Eko bimisa vraiment. Donc comment que vraiment vers la fin de l'émission na biso de l'eau na otaki na kotanga bango to tanga pe mokie Koffi Olomide asalaki émission ya kala alobaka soki petit abenga frère Mike abenga soki frère Mike a kota lola ngape na kota lo soki mwana na ya première directement tout le monde a pasteur Moïse Mbi a koti lola ngape na kota lola parce que to yebi bisika to kota naka lelo li susu azali limé tegana biso ko no ya likambo alliance hein ya likambo alliance ngana zo condamner nié ni mutu comprendre problème ngeza likambo batma nzamba susu la ngeza likambo alliance moni ngai na koza isika moko na ndoki na sumuki na ye isika moko mais na yebiska na telema somoni chacun de nous a yebiska telema ngana yebiska na kozonga na ngomba nake na kwanzi ba plim na ngebi bina na vani na ngomba la sengi bolimbe c'est pas nzamba boti ba plim lobi na voler les soso na différent na libata na différent na soso na différent donc aigle ata bo vandi si na sika bana ba soso bo sali confusion même koloma papa ko pima ba oyebaka o aigle o pigeon identité ko yeba na soki ba koli to koli bisonyo zo to yeba problème na ngeza na ba teke confiance en document ka nzambe non mais ba propos mususu za ba propos ko soakate vient na biso confiance à m soit sexa akobeta ombeta musona ta wasena pour sexaner bato mais les gens comme balinga ko zo makambuka ya mabe ba bemisa nde yango moni bimaka nde gwana mais sincèrement je ne pense pas
que confia ko benga Mike Satana on a yebi ke basola te bengi na Satana te bika soki akoti lo langa pe te comme oui so mais so alo ibongo singa na sepeli kutu po aninga lende exemple ya pasteur na landa na zonga kana maloba moko utiko bimisawa ki bozalaki esika moko bosumi ki esika moko tant que ezala mutu moko yoka musique na yo abozalaka beni na yango alanda kayo kopia kayo tant okomi komona yo okomi okindi na ma place mombo ya mabe directement alobani c'est que frère José t'as pas ça la maman mabe au moins que obétisi mutu wana yo ke komi pete la c'est très important maman Zoloba mais faiblesse tango ya kande ko ngai muta imaginer rater que faiblesse yo la ngalo bito ko wana bino bito za la prudent prudence des la que conscience et ça le bi attention n'allez pas le Saint-Esprit nous souffle ko kota te mais ça bilo mo so binzo to mati makacho bo yo comme le mo santo conséquence yo ya o kuta na lisumo wana et soko ko indengwana après le Seigneur viendra te dire regarde ce que tu as fait le ko la mwana nzambo ko vanda na sete ko senga ga bolimbisi ba ga nzamba limbisa tu vois et ça différence ko yo tu ko na minute wana bato ba kanza ozaka ndenge moko nzoka yo susu mapapu ndenge mususu on comprend et c'est quoi exemple oya komona tu ne vas plus revenir là où tu étais ma belle ko ya malamu bana nzambo ngona on ne revient pas quand on demande pardon on ne revient plus dans ces péchés là on te libère au kozela kanga na zonga siko monanga wana omona basu nde différence yangwana mais bata mokilo ba mesana masumu omoni elelo omoni elobi omoni mukwana omoni mukwana o biso bana to sumu kana libako soki libako ebeta ngoni nga lelo zelanga lobi omona basute zelanga mukono omona basute poso na changer na zalaki kimpiatu na komile peka peka mwana zonga su cheni voilà tokomo kende vraiment na suka toka bwana ba message ya basali na Nzambe avant tokuta na message ya prophète Colin Dayo oyo apesa ki message na yemena lengi na tolo be likambu ya miracle moko oyo bandai ko sala mais pas prophète Francis Tatou oyo abandaki na ba hôtel frère nazomona yo na hôtel na Sœur Blandine et au décevant Nzambe boyoboy alongo na ba chambre 26 lelo ayaki na makambo ya ndika frère wana leki na media koloba ke non makambo wana ezaki ya lokuta to wana kezala na église mais ezala na media te pourquoi bon on a ba réseaux sociaux bon eza makambo ebale tant souffre na bero li ya mbongo bakosi tant bakolese mbongo a salut pasteur Tatou OK tant soupe koza la pesa likambo solo eza pe basalige tu comprends mais moi na koloba boy je ne suis pas professeur na bango naza pete muto na pesa jugement na bango mais loko na koloba eza boy soki ya solo que miracle wana isala makibongo et que le frère là alinga sali usala nzambe conséquence ezali OK soki ya solo pouvait Tatou akosi nzambe Dieu aussi a livré à basali na yeka akoti konde kwana tam so sala ki en 2-3 fois apekisa oyokate a livré wa yesuka tu vois le biloko muso nzamba linga yemo kwa la kisabatu tala moto bozana nenga zalaka moni mususu pe eza bat bakoseli makambo donc biloko no so mbalo kwa na yibi vérité pene makambo te nazo banga kopesa conclusion na makambo wana souci nanga plus toke nango toyoka vérité pene zalaki nini pour frère alobi ki ba yokana ki monter en bongo oui. ka 15 mais ngala landi sous par chauffeur Jalou Tatou aboye le kwana alobi que le frère akosi frère wana soko ko awangani ta ko koma baba omoni siko ki divre et banité wana zomi pesa te na boyite yonde ko ba bongo omoni ko zo par na omoni ngala alobi que totalango le deux wana to koyeba vérité za wapi le kola nan to yebi vérité te to se réserver na ko commenter n'importe comment. OK. Voilà. Est-ce que ba professionnel ko pesa moto azana kati ya chambre ya hôtel parce que lelo yo komona yo to komona ozoyimba banzimba mboka olati teneneti nzembo wana olataki tenywana et salanga fama bien tant déjà bozo kabola mawana bandeko bazali banda bazana est bazana pasi to pesa bango courage na force mon espoir mongo ke lobi Congo ko sala fama kitoko mettre komona yeba message nezaka na ba chambre est-ce que ndenge ni zaba wana ko pesa mo message na muto azana chambre ako sala na lobi na o juger prophète te na linga pena ko tama ba prophétie te prophétie za la boma muto muso ko pesa prophétie sous impulsion à Saint-Esprit à lobi tant que prophète a loba alobaka pena ça loba lobi na soki nzamba lobi loba na miso bata loba na ye donc côté on a ko to linga ko juger pena mingi te mais le problème na biso ezali ba yeba kango na accomplissement na yango soki ezango ya solo atale bon na public eza yango
ma bende so que ça le kota voilà donc gars dit côté kuna mutu côté kuna to simba merci nazo mo dia na sima kamera ba commencer na dia shit to shité à Montréal na message ya pasteur Rolo alobaki ki après c'est des messages après si yamboka message moko après ça qui ma pasteur Mike et bandela lobaka Madiabou ezali vision moko ya malamu mais kaka ye moko to moni azobenda ser c'est qui sert encore sert wana Santramboui azobeki ça y alongwa na Madiabou non mais kolongo soki ezabela ye mutayi Sandra mais tant mususu engo bateke Madiabou za mabe non tant mususu nzamba yebisi que Sandra ne peut pas évoluer na Madiabou azana eloko mususu nzamba bengeli mais c'est une orientation bandeko c'est une orientation spirituelle bolingi nini eza orientation ngala koza la même chose nzamba na musicien et que le pasteur moi à côté binanga José le Seigneur te dit la musique pas là-bas toi il faut que tu prêches oh nango isaminango sona yoki nzamba bikeza yango na sali yango yango lo bateke soka lobina Sandra ko yawa te nde Madiabou comme mabe non soki ya solo yo mtalo baki yango parce que naza la preuve te ozomona on azo banga commenter je me réserve soki ya solo yo mtalo baki yango akoko pesa Sandra ba orientation que Dieu m'a dit toi pas là-bas ça veut dire Sandra azana mission mususu nkolo a bengeli soki nzamba baki mettez-moi à part pour Barnabas. Est-ce que le message à pasteur Mike a coupé ça mon public n'a pas ça qui en moment na Nzambe azanzambe a souverain. So alga corriger mutu en public. Ako corriger pe na pe secret na public. Eza li kambo ya mutu o ya pesi prophétie ndenge nini ya monde li makambo. Voilà, on ne peut pas juger un prophète na message à son pesa. On ne sait pas à yoki nini pa na nzambe pa pesa. Message ya mboka kolobaki des présidents moko akokoma na vélo moko akotika d'après yo malobani no koloba non to ko juger ngubongo te problème ezali Dieu parle et soki nzamba lobby appelle ça avertissement na kati avertissement wana bokoki pe ko supplier ye à changer vous comprenez donc si c'est une prophétie oyeye pour aimer ma mutu moko na vie to epesa biso orientation pour na mboka na biso to ko boya na biso ko ba kongo binzambe o te pardon changer le biso ngo changer ngo pe une prophétie il faut bima kaka eza orientation eza prédiction biso mto ko jela ngo to nzambe pardon et c'est qu'est-ce que qui a azo 15 ans de vie c'est tout. Voilà, merci frère José Zita Komi Nasuka message na bana nzambe oyo ba koma ba fanatique ba pasteur na ba yepe balandi yo le boni no koloba conséquence ya fanatisme ya pasteur et comme si ba pasteur mutu makasi et comme si ba pasteur ko ba vedette ba pasteur pardon boza bana nzambe boza batu na nzambe un pasteur forme des disciples non des fanatiques ça c'est un conseil la personne au conseil batu nyonso je n'ai pas cité le nom de quelqu'un je parle en tant que votre fils que vous avez engendré, ou à Kolipako Mayele, il peut aussi dire quelque chose à son père. On a lobby, ou à papa malam a joué. Sur au moins que le lobby aussi dit qu'il a évité aussi de continuer. De former plus les disciples et non les fanatiques pour ne pas avoir des problèmes. Quand tu formes un disciple, tu te préserves. Le disciple va te protéger. Mais un fanatique te livrera. Voilà. Et moi, pour moi, on produire. Oh, Josaphat Mbombo, que le Seigneur te bénisse. Et c'est une sœur, Oazoya, Oazokola, Zamba Songaye. Le bien balukilote, hein? Père Balukelangate, parce que papa est baba. Tout le monde, papa, tout dépend de l'encadrement. Ok. Encadrement de tout, mais là, il y a aucun. Merci Josaphat Mbombo, Kende Malam, Kende bien, Zamba Peso, Lobo, Kende Musika. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu as souka na ibite dédicace ça. Dédicace car pas moi sinangai maman bana nanga maman ma passe maman Rachel maman Nzita. I love you. I love you. Oh I love you. Ah moi sinangai. Kasite na le bini na. Bo I love you so yemi sa tubino fo bo kamo. On a robeta ngota set I love you. Oui parce que il y a perfection dans. I love you cette fois. Merci Nabino Sobolandaki émission oyo na Sarato la TV ezaki mbala ya liboso ya kotala vidéo s'abonner aimer partager s'abonner s'abonner na Sarato la TV vraiment beaucoup sepela merci pe na ba confrère na nga na ba concert na nga bazalaki zalaki awa merci pe na Neymar de la presse merci na Kevin merci na Maître VK Dibou esprit libre Antoine Tombe avocat de Barbas na Bosanité koyebisa binonga ki na États-Unis
restaurant ezaka moko ya mère Kati Kapesa olingi olia penza bio olingi olia cuisine congolaise benga mama Kati okosepela okolia okozala à l'aise okozala vraiment décider atinda pe bilo na WhatsApp mama Kati mama Kati ya biso yaka na WhatsApp mais ezalaka ya okauka Maman Kati Kapesa papa José Lobi ya biso yaka na WhatsApp ezala ya kauka na yebi message ya ba papier ekoya na yebi yo on répondre Maman Kati Kapesa ya yo ngwana voilà merci pe na maman Sylvie Bayena motema papa Guy Bayena le concepteur de la SAP italien merci na yo merci na bino nyonso bandeko bolanda ki biso bozaki bede ya Holanda émission bobo sanate j'ai vidéo pour la maman kitoko nyonso balanda ki biso bomoni biso ko sala ki émission bien na frère José Nzita toko kende boité tant que ayebisaki biso azali na moko ya ba fille oyo azo produire yo moko azo bimisa ça biso tozwa pe moi intervenir ye to mekana ko beta lisolo par rapport ya nzembo na ye et ko sala vraiment kitoko to bimina mte tozaka awa na lopongo ya frère José Nzita bala Montréal fungola nga plateau maman bonjour pourquoi se présenter na bayiba Rolanda yo kombo nani tombola micro kombo na nga c'est Josaphat Mbombo Serge Josaphat. Ok, Josaphat Mbombo, vous allez le produit par frère José Nzita. Et c'est mon ami Zalani. Et c'est mon ami kozala no pembeni mona papa ndenga ko soutenir ngai et puis azako pesa nga batoli tango nyonso akomana koki ko se comporter pona kuma o lelo yepe azali. OK. Et c'est mon ami ngwana. Lelo ozobimisela biso nzembo titre ya nzembo na yo. Titre ya chant ezali abongiseli nga vie. Abongiseli yo vie. Et abongiseli vie c'est-à-dire message wana ezaki inspiré par qui? Ezali anga moko ngamo ndena composer chant wana. Yo moko mutozali compositeur ya chant na yo. Vraiment est-ce que tu as kata moi petit morceau ya abongiseli nga vie? Sanduku mibeko ekei wapi ekei kopambola obede dome oh bisika Yesu nanga zalaka makambo echangeaka makambo ebongwanaka oh alobi azali papa ya orphelin mobali ya baveve lisungi ya baeba kelela asalinga bolamu na kana te na vi na nga asekisi elongi na nga lisusu oh ngai nakomi moto na kati ya bato ngai nakomi moto pe na kati ya baninga yango abongiseli nga vi Yesu yo abongiseli nga vi. J'espère que moto moko azolanda biso za nda ko comprendre message eza vraiment très clair ndeko moko boye okola na vie ya pasi lelo oyo zana ezali bongo pona nzambe moto abongisela yo lobi na yo ezali nzambe lelo oyo za ezali nzambe nzambe moto abongisela ka biso vie ser na biso koyoka message eza vraiment kitoko nzembo ezali vraiment kitoko ezali ebimi déjà tous ans na studio et déjà bimi eza déjà na chaîne YouTube na ngai faut beta ka Renolis so beta ka Renolis na chaîne YouTube na nga okukuta nzembo wana vraiment bandeko yo to mesana ko sunga bandeko yo bosunga ka bandeko c'est-à-dire que bo kende kuna bo s'abonner pe na chaîne bo consommer chanson bo yoka yango vraiment bo soutenir ezaka na façon ya ko soutenir ser na biso to mona ebele azana talent azape na onction azape na ba parole à bien malobo ekobima il faut yoka ngo kufungola lito ya molimo so yo fungola lito ya molimo o comprendre ngo vraiment kitoko ça na ngai to komi vraiment na suka na yebite question nazo tuna yango parce que bino ba ser ndebino bato bo memana makambo mikolo to boyi lobi awa frère José Nzita sala azo bimisa makasi nyonso po yo lobi ozala okoma place moko boyi abimisa pe yo azopesa yo chance. Est-ce que lobby okoya ko trahir frère José Nzita? Merci beaucoup pour la parole. Papa zaka papa. Et bien là ba papa zaka papa. Papa zaka papa. Parce que balobaka matoi eleka mutu na mulaite. Donc papa zaka papa. Ata lelo na mati na komi ndenge ni. Na ebake papa zali. Papa zali. Papa zali. Voilà.
Merci vraiment, merci. Nous avons essayé de koyambayo. Toko lukajo, toko préparer penza émission mobimba. Toyo ba chanson, toyo vraiment makambo oyo nzamba tiekati na yo. Courage, continuer et simba. Quant à moi, elona kolobaka na bandeko bolandi biso, bo soutenir ye. Ko soutenir mutu zakati opesa yembongo tonini te. Kende na chaîne na ye, s'abonner, tala ba offre na ye, kotisele pe ba vie et kotala vraiment likanisi ya malamu. J'espère que les ambala simate na Sarato la TV, toko banda kozala zala na yo. Et on se trouve beaucoup ma tête en lobby to komi ko bengo émission ote naza fatigué bozala neti papa José. Attendez ni so bengi na émission akoya yamba po bino lobby bokomi ba la biso ba journaliste ngal ba clair hein émission na ngeza ka vérité même abota même na Olanda ka likola papa même abota ka même vidéo malobe pumbwaka mais vidéo tikalaka vidéo tikali atati 2030 quelque na kotuna yo lisusu kaka maloba o. Merci vraiment. Merci vraiment. Voilà, merci d'avoir abonné à Sarato la TV. Bozaki Ebele. Il y a une émission Oyo Vérité présentée par Paul Mukendi. Mon assuré ba Mukendi so. Et c'est là qui bongo ya lelo et bon qui qui bongo na et pas frère José Nzita Oyo. J'espère que corps de Christ et c'est peli ban dans Zambie so ba c'est peli. Émission on a dédié on a papa spirituel na ngai. Évangéliste Claude Kabundi Walesa na mama Zeba Wale maman Angèle Zeba Walesa. Bana tout ya centre de réveil spirituel et monsieur qui vraiment pour na bino na dédié vraiment d'accord du Christ nyonso. Voilà, beau s'abonner et beau aimer, beau partager et vous allez vraiment kitoko. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.